bankoko na biso bazali bayindo. Alors monde spirituel na biso bazali kotala makambo nyonso tu wana bazali ko surveiller yango toza la près. Soko za na bonzambo na bapa ya tangu yango yo se racheter yaka pa ya tata kimbango parce que ntango ifwene ntango tata kimbango alinga changer axe ya mokili. O makambo ba science occulte o ba religion étrangère aningi azong sango makambo bisika nyonso tu utaki biloko wana toko zongera penza bonkoko na biso force to zalaki nango na mboka ya Congo. Congo ezalaki la yango nde mutu ezali ko ya soki likasa moko ekwei chef de l'état il faut kufa kasi bitungulu ya bitape ekwei do makasa na makasa ekwei, c'est-à-dire tout un système il faut ezinda mpwete bato malamu bayangela mokili bana kimbangu bana bilaka bayangela Afrique 21, un nouveau monde. Même tata kimbangu po abanda misala ya molimo akendeki pa ba chef coutumier ba pesa kienzela ndenge moko pena ba politicien ya 1960 oyo table ronde tango esalami balobete soki bantu bankumu bazalite ekosimba te e bankumu tuyukaki zaki deux fois ba politicien no bakendeki ete makambo ne simba kite ti bankumu bakendeki nde ba pesa kienzela nde ba pesa ki ba politicien bino boleka liboso lokola bino botangi soit disant botangi alors boleka liboso boba na kokamba biso to kwapuye bino siko tango politicien ba politicien te me politicien tango ye azwi bokonzi akomi na ye kokende na Vatican akomi na ye kokende na Mecque akomi na ye kokende soki wapi abosani batata oyo bapesaki bango nguya oyo bafulaki bango tala match komi ko changer siko batata na bakomi babola bakomi ko teka mabele komi ko teka ma yango wana tango gouvernement oyo ebimi ete bazaka kate balobi mais finalement bana oyo to lexaki liboso toye ba kosala makambo malamu kasi bazali kosala kaka makambo malamu te nini photo sala nde bakotaki na réunion balobi lokola na gouvernement pe tozali te e sengeli to récupérer mabele na biso oyo koya eya soki to kobebisa to bebisa soki to kopesa punition to kopesa punition soki to kotambola mutaka to kotambola me ko neutraliser kaka mboka po pete bayeba biso bankumu soki to lobi oyo to koloba yango nde ko salema parce que bazali na pouvoir wana nde tata tuzolana yepe lokola zali nkumu inspiré pa ya tata kimbangu nde ayebisa ki bango ete mabele ya Congo a partir à leloyo e koki susu koteka mate ngai nazali mutu oyo tata kimbangu asili kotele misanga na mpiko nyonso tango bayoki mbele ya tata tuzolana nde babisaki tata tuzolana yaka parce que biso tozali pena na mposa na yo kokende bazali kokende tango tata tuzolana azali kokita avant kutu akita bankumu bazali kolota bandoto ke mutu oyo azali koya azali mutu akosakana na ete bitambi na ye ekoki koniata mabele te il faut elala na mposo ya nkoyi donc mabele na ye bitambi na ye il faut enyata poso ya nkoyi aza mukonzi munene kosakana te bandeko ba chef coutumier ya Congo mobimba basangana ki esika moko baye koyamba tata tuzolana na minute oyo tata tuzolana aza intronisé lokola ntino ndenge tolobaka na bonkoko na biso ntinu mokonzi e bazali kozela siko na minute oyo nkamba apesa nzela donc makambo ezali kosalema na ndenge moko ya kosakana te ti tokozonga penza na force na biso na pouvoir na biso na autorité na biso oyo tozalaka nango depuis Congo et Congo malgré le lobo komisa yango Congo avec c'est des problèmes na biso yango wana tozokozongisa sikoyo mboka wana avec ka mpoete bampasi nyonso tozali komona oyo eyeba na kosila bato bazonga na mabele na bango nde sika tata kimbango akoningisa bamboka nyonso tu wana mpase kokota minyoke kokota mikaka to kokota e bato bakozonga epai na bango na kati na origine na bango. Merci mingi koko tolandio na bokebi nyonso o toucher pe point moko boye et pesi pe biso mo interpellation olobi ba chef coutumier nyonso basangana ki pona koyamba papa tuzolana oyo lelo toza kobenga ye neti roi ya mboka Congo. Soki totali bien na ba recherche na biso
Papa Tuzolana azalaki intronisé le 6 octobre Ingeta. 2019. Ingeta. Mais soki totali pe lisusu na kati na baye ba koloniza biso. Eza pe na moko ya bana ya Congo oyo azalaki intronisé ita comme cardinal le 5, donc jour après intronisation ya cardinal na biso Fridolin Ambongo, jour elandaki intronisation ya papa Tuzolana eta comme roi ya mboka Congo. Kuna na Vatican ba introniser nouveau cardinal ya Congo. Et bino awa na Congo bo introniser roi ya Congo. Est-ce que ezali guerre spirituelle ou toza ko kota ou bien ezali nini? Meka ko expliquer biso d'une manière un peu profonde. Coïncidence wana elakisini. Ingeta eloko nyonso surtout ezalaka na photocopie. Tata Kimbangu ayebi makambo na très bien. Ba oyoyo balingaka kotika biso kati na boumbu te, balingaka tozalaka tango nyonso kati na boumbu. Mpote tolelaka mais bazali kosala ba plan nyonso surtout po ete moto moyindo azalaka ka down. Yango tozolo ba makambo ya mindele ndombe. Donc ba politicien oyo ya biso bazali ko travailler na ba mindele po na Congo ebikate elonga na motambo te. Parce que mundele azali ko mona ke makambo ezali ko ya. Alors bango force ezali susu te. Siko faut basala ni, faut pas s'appuyer et pas ya bateau makasi ezali mpoete ba kotisa bango mayele na bango ya mabe. Talo makambo ezali koleka. Cardinal azalaka ka remplacer soit akufi. Tomonaki ba cardinal baleka na mboka ya Congo. Ko bana na cardinal Malula, premier cardinal yewana ya mboka ya Congo. Bana na l'époque ya Zaire na tango Mobutu. To yebaka cardinal Malula. Akufaka nde ba remplacer o babengi Echao. Echao pe tango yeko kufa nyonso to nezalika makambo ya politique. Parce que pas ya mondele soso sala ba intérêt na yete. Mais ce qui peut totali malamu, ce qui tolandi bokebi na bokebi nyonso, mais c'est comme si ba cardinal ba mikoti sakape na politique ya mboka na biso. Oui, mais cardinal est déjà titre moko politique. Nous sommes déjà la grade de cardinal d'office, aux déjà politique. Mais si quoi roi oyo bino bo nommé. Tozali kokene to ko manesika wana. To ko manesika parce que tant on bataille na miroir magique na bango ke makambo ezali ko ya na Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lokola Mosengo a démissionné. Tina a démissionné bandeko, ba pesi biso raison te. Et là on a sous il faut qu'on une banquette. Pourquoi Mosengo a démissionné? Parce que Mosengo paye baka azali moko ba chef coutumier. Tant il a démissionné. Malamoko bake ko remplacer Ambongo. Le 5 octobre. Or Tata Kimbangu ba plan no so ba kosala Tata Kimbangu azali komona. Tata Kimbangu c'est un grand esprit. Et si bango basuki ya bandi wana OK amona ki bango musika makambo nyonso bazali kosala. Yango précipité kotoyo. Tata na biso tuzona bikende. Tangu Tata tuzona nazali ko niata mabele ya Congo. Bangkoko déjà bazali kotalisa ba chef coutumier ke boke no koyamba Moïse na bino. Ye wana sali mo continuer bo introniser déjà. Parce que nguya bango ba uta na ngokuna na Rome, ba injonction no soto ya mindele ba kozwa kuna na Rome. Avant déjà banyata mabele ya Congo, bino déjà kotobo si sa makambo, bokanga les 4 coins ya mboka ya Congo. Yango mona ki makambo ana isala minde mwana. Tata Kimbangu ba kosakana na ete. Donc tango bango baza ko ya na ba makambo na bango ba mindele wana, na ba bisimbi na bango ba mindele wana, na ba machine na bango na propre ba ya susu, ba sala soki nini, tango mabele na bango za ko nyata ka mabele ya Congo, biso déjà kotoyo, Teresa déjà mine. Tata Kimbangu aza mayele koleka batu ya mokili. Donc nyoso ya minute ba ko ya ko sala boye. Merci mingi nyoso na minute oyo bakoya kosala eloko ekozala lisusu te ndenge ekoko nembumba vala uti ko expliquer biso toza kokende malembe toyebi ete na écran minute ekozala ka mpe mwa mokuse mais toko profiter to sala bino émission oyo même koya dévoiler toko profiter to sala yango de façon que to meka kokundola pe mwa makambo misusu oyo ezali awa oyo tobongisa ki pe oyo ndenge tozali komona touti kolanda koko ndenge outi koloba wana olobi eloko moko na suka
ya message na yo lobi après intronisation ya Papa Tuzolana état comme roi ya Congo bakangaki makambo nyonso ba chef coutumier nyonso ya Congo basanganaki basangisi nguya na bango bapesi yango epai ya Tata Tuzolana mais obakisi eloko moko na suka olobi toza kozela Papa Kiangani apesa permission apesa nzela boza kozela Papa Kiangani apesa nzela na ndenge nini oyebi Tata Tuzolana ye moko aloba avant que makambo nyonso ya intronisation tout ça Tata Kimbangu ya 1921 ayebisa ye nyonso yo kosala koko nanga il faut ayeba nyonso oyo yo okosala koko nanga oyo eza na nkamba il faut ayeba. Alors ba chef coutumier pe ingeta avant basala makambo na bango pour ba agir pour na Congo bakena ko mona pe susu Tata Kiangani nde Tata Kiangani ebisaki bango te bino bakosala makambo na te makambo wana ezali ya bana bilaka promesse wana epesamela bana bilaka bino soki bosalengo ekosimba te il faut bozela bana bilaka Tata si atelemisi bana bilaka mukonzi nani Tata Tuzolana tangu Tata Tuzolana bengi chef coutumier pour te basolola makambo mosusu kasi chef coutumier solo oh mais biso to na nkamba Tata Kiangani obieta solo makambo eza pa bana bilaka yo nde mwana abi ngai de Tata Kimbangu atelemisi ezalaki coïncidence ba chef coutumier sika bazalaki balobi makambo ezande boy papa yaka na lombango nyonso parce que makambo ezali pa ya bana bilaka bandeko na minute on naza koyebisa bino makambo ezali kosala mana ndenge moko ya kosakana te donc tango tozali koloba ete batu basadere ezali na mpamba te parce que ntango ifina mais tozali kotala temps tozali na tête ba distraction ba politicien bazali kosala wana ba film o bazali kosala wana eza ba film oh avion esali boye oh bake na Chine oh bake na Rome oh bake soki wapi nyonso na bandeko ezali ba passe-temps ezali ba jeu ezali ka pona ko freiner makambo ezali pona ko freiner mokili mais Tata Kimbangu lobete biloko na bokipe yango te biso tolanda oyo ya ezali kotinda biso parce que ya lobete 2000 depuis le 20 août 2019 a lobby était colonisation na bino esclavagisme na bino néocolonialisme abuo pia bota langa soki na kosala nini nde makambo ndenge ezali kosalama alors Tata Kiangani ye wana azali ko représenter valablement Tata Kimbangu yango Tata Tuzolana alobaki bien ete Tata Kimbangu ayebisaka ete nyonso na kosala il faut nkamba ayeba parce que nkamba ezali terre sainte na biso et mutu azali ko représenter nkamba ezali nani Tata Kiangani donc likambo mutu ayiko boya yango te parce que na mona pe carte na bana bilaka bato mingi bakoboya ka Tata Kiangani boboya ka Tata na te parce que carte na Tata Kiangani makambo eza ebele ya kobatama donc faut découvrir Tata Kiangani azali nani surtout découvrir ete ekozala biso mpasi mingi alors toboya ka makambo te parce que Tata Kimbangu azala programme oyo ye azali kosala pona bien ya bana ya Congo pe Afrika mobimba matondo mingi tolandi na bokebi nyonso koko tozongisi makanisi na biso na sima tosala na yo émission moko bozalaka yo na professeur Bolombele ingeta obetela biso lisolo ya ndoto moko olota olobi oloti Papa Simon Kimbangu Kiangani a récupéré ba pouvoir nyonso ya Congo mekana ko expliquer biso ndoto wana ezalaki nini ingeta yango tozo koloba ete na bana bilaka pe mokili mobimba ete Tata Kiangani biso nyonso tonda ko kotele ba doute même ngami naza koloba awa na bana ko kotela tata wana doute ngami Tata ngoloba kate muke ka ba Tata balobaki to sala boya bu pia ale musale bale oh mais Kimbangu balobela ko so Kimbangu abotama na 51 kuna akufi kota botama mais makambo oyo ya lobaka oyo mais c'est quoi na bana ko kotele ba doute tellement nazali mwana elaka ba doute na bana ko kotela ye tangu na lala eza ba aventure te parce que na âge na nango ngiko ya kosala ba aventure te na makambo bonzambe bandeko makambo na nzambe basala ngo ba aventure te donc yo sala ba analyse spirituelle et naza ko informer te makambo yo ba kosala nango ba aventure te
ndoto ngamba nazwaki ndoto ingeta mais nazako betela yango nazako betela bino ndenge yango ezalaki po ete batu bayoka batu balanda parce que naloba yango malebele mais tika lelo nazongela lisusu tata nyanga ningala wakondima yete rien en tout cas rien marqué banino oh batata balobaki ah ba ngawe ndenge wana baloko sepelisa ngate ngawi me fala sala ba action tata kisimoki mbango to yebaki o tata kimbango to yebaki mais ça ko sepsa bibe mais ça ko sala ba makambo ba œuvre tout ça mais ye ah batata balobaki ah en tout cas eloko wana ngawe bana ko kota ngate mais un bon jour bandeko wana zali vision je crois il y a 2010 parce que en 2009 2010 batali sanga makambo epele entre autres vision na za ko beta Natala boye tata kimbango apparaître, tata kimbango kianga apparaître. A petit message. Alobi banda la président de la République. Tina se. Bino nyoso tout ale. Nali ko mwa na nkamba. Bande ko sika na zalaki na sutuka. Wana nakata pungabi. Tata oyo alobaka te melelo lobi ngabi voilà makambo na lugilaka inde yango wana. Parce que vie grade ya zanango, vi titre ya zanango, vi kibonzambo ya zanango, nde makambo esengeli ya lobaka yango wana, pona pasi ya Congo. Ngata una yoki kaka nde una ete a inviter tout le monde na nkamba, bandeko esala kinga esengo. Ngalbelo nembumba vala akozanga te kuna na nkamba, bandeko na kindeki beti na nkamba. C'est wana président de la République Joseph Kabila. Nazali komona na kati na ndoto, président de la République Kabila, ye wana kuna na nkamba. Ba ministre, ba généraux, ba gouverneur, ba nadi, bisonio surtout bandeko na kati ya nkamba y compris na peuple. Na moni tata kiangani, na leki na yo, na leki na ye tata mbenza. Na ndenge bazali ko matana jeep, na ndenge bazali ko yana nkamba. Ba komi na kati ya nkamba. Tata kiangani bandeko azui parole. Bandeko mais ezaki surprise. Tata kimbango kiangani azui parole. Alobi to pesi bino mokili mpwete bo gérer yango. Kasi to moni te bokoki na bino te. Alors à partir ya lelo oyo na récupérer bokonzi. Oyo ko meka ko kosola. Na ko bimisa ba militaire wa mikusu to benga ba Armageddon. Oyo ko meka ko kosola. Akomona weko yela yi. Bandeko, depuis na au sommet ya président de la République tina se, mutu akosola te. Na kati na vision wana. Mutu akosola te. Wana bandeko lokote za mabe, na kombo ya nzambe, na kombo ya mvuluzi kimbangu, bandeko likambo yo c'est une vérité. Na kati na vision wana zo. Donc wana mon côté akosola. Wana zalaki vision oyo mo. Ezalaki na kati ya vision. Tango na sutuki bengalbi. Ah! Mutu oya lobi. Mutu alobaka te alobi ngabi voilà ndenge nga na lingela ka tato ifazalela. Donc bandeko quelque part likambo ezali na nkamba, likambo ezali ya koboma na nkamba. Do tango ba chef coutumier bakeneki na nkamba ezali na tina. Parce que bango bakomona na butu, bakomona na moyi. Ba yebi makambo nini eza na nkamba. Et biso tellement ko loba nkamba eloko ezate bandeko makambo ezali. Matondo mingi tolandi na bokebi koko Nembumba vala ndenge omeki ko expliquer biso lisusu avec l'attention avec ndenge ndeni ndoto to vision na yo lotaka pona tata kimbangu kiangani oyo abengisaka batu nyonso na nkamba et puis a récupéraki pouvoir na eto bokonzi nyonso to komi ko kende na suka ndenge to kolobaka émission ngonge kozalaka mokuse motuna na biso ya suka ezali boye. Après intronisation ya papa Tuzolana état comme roi ya Congo azongi na poto ake kosala ki roi na ye na poto parce que azali mwana na poto, il faut to la vérité, azali mwana na poto. Après avoir intronisé état comme roi azongi na poto ake kosala ki roi na ye na poto ou bien asana ndaku na ye ou bien azaka na Congo ou bien akei wapi. Parce qu'après intronisation tozo yo appelle sous mouvement tozo mona appelle loko moko te changement moko pété ezali tozo mona appelle maamwezo ke na oka ndenge ezalaka. Après intronisation état comme roi nini oyo peuple congolais akoki ko retenir. Engeta na olobi azali mwana poto, engeta azali mwana poto te kasali mwana Congo, akendeki nde kokende.
lokola kendeki kokende nyonso to ezalaka par hasard te pa na Nzambe. Nzambe ayebaki nini atindaki akende kosala kuna na poto. Yebaki te tata tozolana nazalaki consultant na kati ya musée ya Terre Virene. Esika bon koko na biso oyo bamindele bayiba. Ya zala kuna itata kimbango na kati ya Terre Virene. Alakisa ye makambo ebele. Donc c'est-à-dire ezali par hasard te. Kozonga na Yesu na mboka ya Congo ba introniser ye roi. Et makambo ezali ko continuer. To yebi kutu te soki akozonga susu poto parce que ba responsabilité est comme il est belé. Parce que na minute yo ba chef coutumier ya Angola, ba chef coutumier ya Brazzaville, ba chef coutumier ya Kinshasa, bango nyonso fuba kuta na susu mikoleko ya po bazwa ba décision sérieuse pour na mboka ya Congo. Donc tant to soko leka na ba émission oyo parce que yo ko sala ba analyse spirituelle. Donc ezali sécurité. Donc makambo ndo to soko mona ndenge ezali ko kendele. Anto même ngamoko na sa surpris. Naza très surpris parce que makambo yo eza yali sécurité. Donc makambo ezali ko salama. Donc to yebi ususu te est-ce que tata tozolana akozonga susu na poto? Est-ce que akozonga te? Soki akozonga to yebi te est-ce que akozonga susu un mois to yebi te parce que makambo ya Congo e komi ko na vitesse parce que tozali ko tala ta lobby 2020 c'est bêti hein. On a 2020 fo makambo esala masusu ya minene koleka. Boko mona pena ba ouragan ko beta kati na mokili bat boko comprendre te nde sika bat ba koyamba ngo ya kosoma ba carte. Parce que tant to soko lo baboye mingi ba sa ko comprendre te. Tant to soko lo baboye mingi ba sa ko sosolater. Et ba soma ba carte, ba to ba longo ba vantire. Bande ko makamba tata kimbangu photo zongo au sérieux. Lobi sous na nabe to lo vision. Ça fait un mois. Na lotie te tata kimbangu kiangani. Bande ya to soko lo papa ya bana bilaka ya mokili mobimba. Tata kiangani c'est vrai alobaka mingi te mais aza très réservé. Likambo ezaka na tango na yango. Ngai nembumba fala na kozwaka ba vision. Vision nga na zwaki na yebisa ko ndambo ya bato. Mais lelo na ngena bimisa yango. Tata kimbangu kiangani na lotiye tozalaki na kati ya nkamba. Azali ko buka ba kuoni nyonso tu oyo bakia na nkamba. Moni ba kuoni nyonso na nkamba. Tata kiangani azali ko buka yango biso tozali ko aider ya kolongola ba kuwa wana. Do elakisi makambo ezali ko ya ezali makambo moko spirituel. Yango tata kimbango na bete bokozwa de indépendance. Indépendance oyo ya ba politicien oyo et puis indépendance spirituelle yango ne tozali kozela. Yango na soka esobete nkamba wana ebomi makambo ebele. Ata bozali komona ngo soki ndenge buli bozali komona na tendance bino komona ka wana mais yebaki te na sima nango makambo ezali koya. Et makambo ezali koya bandeko eko toucher tout le monde. Donc soko za prêter carte na molimo ya tata kimbangu bandeko to sala très attention. Près ya ndenge nini oyo poto za la clair to komi okepe na suka ndenge to uti koloba ngonga na biso eza kokende près ya ndenge nini oyo bino bozali kosenga na bana ya Congo to bana ya mvuluzi kimbangu babongama bazala près ya ndenge nini même okili mobimba yebike mboka ya Congo ezalaki na kata colonisation avant colonisation mais biso to ko sambela nzambe na biso mpungu tulendo mawe jandangila Mungu baba tobone ko sambela banzambe na balangue na biso nyoso tu tobe ko sambela nzambe pe nzambe azali ko répondre azali ko protéger bana ne Afrika tango kolotang libabe ye mais le lobby sont na kati na colonisation ba omi ko pesa biso ba kombo azali ko lobela oyo ba Laurent ba Guilain ba Bruno ba nini nyoso ngala déjà pris na ko isi ba kombo nyoso to wana et mingi ti lo bazaka na banzambe papaya tozali kaka na Bible tozali kaka na Coran tozali na bagabara jita tozali na ba science occulte mais biloko nyoso to wana bande okibo kimba boyi yango yango amoni te tata kimbango kiangani abandi ko pikola déjà ba croix parce que makambo ezali koya makambo ezali koya oyo kozala prêter oyo ayebi kibonkoko na yete parce que yo tango babota yo makilo sana ngo ezali ya bankoko na yo bankoko no bazala liboso na yo bankoko ya bankoko no bango balanda bazala liboso bankoko donc mutu na mutu azalaka na ligne na ye biso bankoko na biso bazali ba mindele te bazali ba arabe te bazali ba jaune te bankoko na biso bazali ba yindo. Alors monde spirituel na biso bazali kotala makambo nyonso tu wana bazali ko surveiller yango. Alors yango na peut-être tous à l'après
soko za na bonzambo na papa ya tangu yango yo se racheter yaka pa ya tata kimbango parce que ntangu ifwene ntangu ifina mene tangu ifweni tangu ifina mene koko nembumba vala ngunga biso ekomi kokende na suka tokomi presque na suka ya émission na biso ndenge tokolobaka ngonga ekozalaka mokuse na ba ekrato bisika tokolandelaka ba émission na biso tokomi presque na suka ndenge uti koloba tangu ifweni tangu ifina mene tobongama parce que tata Kimbangu alingi kolakisa nguya na ye ndenge ndeko na biso to koko nembumba vala auti koyebisa biso koko liloba na yo ya suka avant to kabwana ba téléspectateurs na biso to ba internautes na biso. mais liloba ya suka ingeta liloba suka kozanga ate parce que maloba eza epele fallait to solo la main to bana ko yata ngonyo so peut être lekaka biso vraiment tozali disponible pona koyamba bino to lekisa ba émission na bino ne tolobaki na kati na émission na biso les analyses spirituelles to koyambaka pe batu ba bazali na connaissance to boanya ya ko transmettre yango epa ya ba population na biso to ba peuple Congo bipa nyoso oyo bozali vraiment à chaque fois bozala na posa na biso tozali disponible pona koyamba bino liloba na yo ya suka ndenge bandaki koloba liloba ya suka ezali boyena ko rappeler batu nzete moko mystérieux eza na mbanza Congo babengi yango nkulu nzete wana eza nzete moko très mystérieux soki ka likasa moko ekwei mokonzi monene akokufa yoko za la président de la république akokufa oui sikoyo soki o nzete ozolingo beta lisolo ya nzete o eza na kulumbili voilà nzete eza na kulumbili mais nzete wana utaki kokoya mikolele kaki étape mobimba voilà soki ekwei sika nzete moko président de la république fa kufa donc mokonzi monene fa kufa sikoyo cette fois-ci et quoi ici bitape, c'est-à-dire chute libre. Il faut tout changer. Le tata qui m'a changer axe à mokili. O ma science au kilte. O ba religion étrangère. Aningi azong sango makambo bisika nyoso tu utaki biloko wana. Toko zonge la penza bonko kona biso. Force to zalaki nango na mboka ya Congo. Congo ezalaki la grande puissance au monde. Congo alinga sala makambo na yenga koma au top parce que le Congo azana se il faut nkulu wana lokole se koya ki déjà akoninga renforcer ce comme kili Congo ya liboso ba oyo nyoso tu wana bakokoya na se donc ba se rappeler na makambo wana yango nde mutu ezali ko ya soki likasa moko kwei chef de l'état il faut kufa kasi bitungulu ya bitape ekwei donc makasa ekwei c'est-à-dire tout un système il faut ezinda mpwete bato malamu bayangela mokili bana Kimbangu bana Bilaka bayangela mokili ndeto soko manetapo wana matondo mingi tokati yote koko ngonga ezali se bobele ngonga. Merci na ba téléspectateurs na biso, merci na ba internautes na biso, ba nyoso bozwi tango ya kolanda biso ndenge tokolobaka tango nyoso biso to salaka émission auto bengi yango les analyses spirituelles. Les analyses spirituelles to salaka yango na sentiment te to salaka yango po ete sepelisa yo na ngai te kasi to salaka yango po ete nzambe oyo akeli biso asepela pamba te nzambe soki asepeli nde oyo abongiselaki yo na ngai tokozwa yango na kati na émission na biso tokoyambaka pe batu baye bazali na connaissance oyo bakoki ko transmettre yango epai na bino ba téléspectateurs na biso to baye bokolandaka biso tango nyoso na plateau na biso to yambaki ndeko na biso oyo abengami na kombo ya koko nembumba vala oyo azali comme représentant ya mouvement prophétique oyo babengi yango BBMK oyo ezali kosangisa bana ya bilaka ya mvuluzi Kimbangu à travers le monde. Yazali comme état représentant à Afrique du Sud. Contact na ye ndenge tolobaki ezali 0 ba nyoso bakozana na posa ko contacter. Contact na ye ezali 061 22 51 96 et 8 na suka. Donc soki tobito bandela yango 061 22 51 96 8 na suka. Ba nyoso bakosepela na émission na biso. Botala yango na Facebook na biso ya Laurent Lobela ou bien boki kotala yango na YouTube Africa 21 TV de esika nini toko publiaka ba émission na biso ndeto kutani na bino mbala ya sima na kati ya ba émission ya les analyses spirituelles. Merci na bino.
Afrique 21, un nouveau monde. Mfate tokuma na ba compromis na makambo mazali koleka ya solo ba trouver ba solution et après pamba te di kambuwana nazali kulubaka na binu mokolo na mokolo soko tosenge na bisu bulimbisite 0 sur 0. Nanga basala ndenge nini eloko ezangi aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya salamité ezali vraiment baba mpasi na biso kusila te mais misoko binu nyonso tu bozali awa bozali l'université pate bo trouver solution na problème o ezala kosala place na moto mwindo ekozala te eloko wana yango wana nde tozali koluka